original. Sassou. Voilà Lolendo. Neve Rose. O memi, o no to meme to do yamba. Monsieur Fontaine. Monsieur Violaine. Neve Rose. Yo za mboko za numéro na ngai. Botu kwa swani sayiko. Jamani. Ndio niko. Kimya. Lebi nitwani. Kangela kita. Problème za nani? Nani chanje wa simu? Botika mwana ko. Kila sana ka kilo Lobe abina tombole mna ngela. Kila kita. Kita ko. Investi no. Kita ko. Kila la kilo to mabe. Munangai. O mutu nangati. Baby time is money. How are you, mister? I am very well and you? Yeah, you okay? I am very well. Did you see Mr. Siatul? I see. I Siatul shoe. Beautiful. Beautiful. Huh? Yeah, yo beautiful. On kolo sala ba jebo poani ni vile. Beautiful. Beautiful. Yeah. Tokota. Keba kela on loba anglais pena solo. But wa yo kango ba do loba pena. Ba féliciter. Non, tu yo zion na TikTok. Oswangle ngwa. Na TikTok. Tokei. Tala. Non mais dans match yango déjà tout à l'heure. Toye. Bobo to demander. Bada people ni kubenga pamba. But the freak. Parizia so yina batafrika. Hello? But the freak wali go big. Baliko benga pamba. Bien. Baliaki. Hello? Baliaki déjà. Kanji. Pisha yo mo ete babidi. To vide non ndembo. C'est bakaj. C'est bakaj. Osodeli. Bandalu kamundela biso yeno. Laisse tomber. Ça. Ye moko. Mon président. Mon président. Minute, mal à l'aise. Au moins une minute. C'est toujours hein. Non. La passe. Minute. Boza sala. Tokota. Mais ça. Eh ouais, ma petite. Ah ouais. Week-end, tout le monde a été table donc rien. Encore bah du viande derrière m'a dit. Tu es dans la ah, madame va bien. Ouais, côté pour vendre président. Pour vendre. Mais non. Remontada 5. Au marqué, doublé.
Bisous à la famille Mongabo Pesaï. C'est ça qu'on appelle l'amour. Bandero Baouti Moussika, Wana Outari na États-Unis, na moni communauté congolaise assassinat façon Bayambinga, na Zuba basket, oh nyon ça un problème, on l'a 44, 43, 42, 40, mata bengangaï. Richina Kosi yo yebiti. Na Zubilo na États-Unis. On appelle si merci na bana assassinat. Mabidi, un mot. Mbote na beto. Prince Mabidi Mubala Lulendo garçon à lèvres roses. Ngamutu na sala. Na sala kaka yangote. Na sala pena. En tout cas, mais c'est pas la mingi kukuza na Paris. Na sepeli mingi komona à Paris. Donc plaisir y a trop. Paris vraiment qui est Bogard, ndenge balobaka Paris za kitoko Paris za Bogard. Nyoso tu déjà batu balobi. Ngai elo na ko lobeza kaka nazo sala mwa litangi moko ya mukie po batu tu ba comprendre grandeur ya Nzambe. Awa to lobi mais to kipe Nzambe te. Nazo sala mwa litangi po to comprendre grandeur ya Nzambe. To tangi na litangi ya yambo. Sana ba Kristu ba Korenti. Tangu Yesu Kristu amemata na ngomba ya mangengenge. Yesu Kristu memata na ngomba ya mangengenge. Satan le diable amelanda Yesu Kristu. L'air Satan mekuma na ngomba ya mangengenge. Satan le diable amesonga na Yesu Kristu. Soki réellement oza mwana na Nzambe mibwa kama tokotinda ba angelu ba yamba yo. Ale Yesu Kristu aebisi Satan sia. Yesu metu basia na Satan banda tongo ya lipa na zuite bongo soki na kwei na bukani yondo kopesa ngai mbongo ya sima ngong ngong bandeko bana banzambe liloba lya Nzambe wana. Merci maman, merci beaucoup Paris ke Bogard ou à Paris mpila mbongo ke kabo mabonso masangu. Merci président. Oh là. Yemba. Yango mboni nazo sala mwa kunga mwa sibuna ya bolingi nzembo ni yango nani yatano. Merci. Bolingi nzembo nini? Mabidi. Ngako sengo yembe nzembo ya mokonza mboka héritier Watanabe. Eloko moko ya wata s'il te plaît. Naima ya wata. Déborah mesimba kwakwe na bakwe faible me se retrouver me vila bashira nyonso Nzambi love chitunga yoke sala bien bébé me pangusa pinzoli na miso yoyinde motakoka Déborah veye mota présenter andi epa ya pati beto na betu otanwa so. Mettez-les ma bombe s'il vous plaît, Mabidi. Bon, mettez-les ma bombe. Déborah la Kikongo. Héritier Watanabe, ba œuvre na ba œuvre. Magoda pe abida robina magoda. Bon. Nkela aza mwana muke, moyeba pese miko ezate ngana koloba na place na ye. Yale la allez là. Kela zomela lèvre au kindokite. Police a outi retourne à 7h tu es encore là. Oh, papa. Où est ton parabole? Moi-même, je suis papa. Allez, quel a besoin mon lobby to sangina héritier Watanabe na Champs-Élysées. Yankela tu nga. Non. Na kangi kela na kote le bon approche de 4 préservatifs na bikela. Yo, on l'a ta ona mututo wapi. Kela. Ozo mena lef. Amatala kiti mo mo la te. Kela babi matana kiti. Bon, na pesi kela. Bana bele baza ba na maman la ba. On bazuka na maka pemena kela. On va jouer na tata la bino. Surtout moi na Alisala. Maman,
Voilà, quand il aura Azu Mouninga. Et que là, un mot, Mata. Batukuna Basengi, c'est la voix du peuple, Mata Nakiti. Quel Azu visa, Maka Ouza Zala Kinshasa. Oh, c'est noté. Il Zala Kinshasa, quel Azana Poto. Dites amen. Bonsoir, Bandeko. En tout cas, vraiment, sinon comment, ils ont vraiment problème. Ils ont problème. Na komi na bimi na ndako sika to fanda wana nalinga na katsanzela na yo ka jeune fille mo bagani faites attention les enfants bandeko nanga natali na gauche mwana zate natali na droite mwana zate nalinga na baksa un pas deux pas et toi Nathalie à gauche, moi à droite, moi à droite. Non, moi à gauche, jeune fille, on a yékaboui. Bébé, ça va? La bête est Kara. Oh là, n'a papa bino? Kara. Maman a bino? Kara. L'état bending à trois benanga katsanga. Prince, Mbalamoko, a senti n'appliquer. Alors, pour eux, ils ont le choix à moi, mon pied. Thanks you go telling up, bien Nathalie. Elle lui parle de papa. Et si lui en était, avant qu'elle aille à Boé, nous avons un petit peu toujours là. C'est qu'elle a laissé plus à elle quand elle voyage. Elle vite, nous avons plus à elle côté. Côté na outil, na yebi côté na kende, na yebite. Si qu'on a mis protéger. Elle vite, na question ma capote na pharmacie. Il y a la commune na pharmacie, na lebi. Capote ça. Nayoka jeune fille moi lobby. Oui, ezali papa. Et après tant bimi boy, atalinga na tindiyo. Ngala viteza nga mogo. Alabi mais malgré yo atai na yesesi laki. Na yebite, ayebite nga to ndengeni. Esili wanate. Moni mboka na biso pena muibe komi makasi na babasi. Je me suis kaka na victoire na telemika boy. Ndaka fimo abando landelanga. Tanga zio maki diba mukie. Fiona kotisa maboko na pochite. Akotisi. Tanga kotisi. Chance nga téléphone kuna zalaki te. Mbongo pe na longola kiango. Fiona tanga kotisi maboko na poche. Tanga kiela na kati yote maître kamikaze azawa alobi ilorote malobi ngana biso azawa maître kamikaze. Okay, maître. I feeling you now. Après tanga siliona. Fiona kotinga maboko na poche na kangie bona top na lobi mama kasi poko mawana. Mute Caleb Bokosi wana wakete. Voilà, bandeko nyonso tout bozawa. To profiter na occasion oyo to yebisa bino na merci bandeko to balandi biso na kati ya événement oyo. Tozali groupe famille libota biso nyonso to ba comédie bazawa tozoyi ko représenter bango. To pesi bino merci na ndenge bo assistaki biso. Na ndenge bozalaki na biso ainsi que ba collègue na biso ba comédien oyo ya Europe awa na bandeko na biso ba collègue na biso ba uti Kinshasa ba eki musala awa nde balandi biso en tout cas c'est un plaisir. Match ezalaki organisé pour ba comédien to pesi ba journaliste à diaspora merci ndenge ba eki ko ba répondaki na demande na biso to pesi bino merci na kombo ba comédien nyonso tout. Ba journaliste à diaspora na biso ba comédien boyebi ne to yokanaki après moi à circonstance oyo na asi que to sala moi j'ai c'est on a né to yokanaki entre nous. Merci beaucoup à mon ami Joachim Lissasi Otouti Bruxelles au alandaki biso si awa ça ça le bilan de Gelo. Donc merci d'abord à Tena Loba. Donc on appelle si Luzolo à conclure pour la moi à circonstance et puis Joe a appelé Joe Luzolo yono Loba priorité. Donc on a une sélection à Kafoulek. Bon, normalement, c'était prévu présent Mimi Moutan Lobama à PCB au micro. On vous dit merci. Merci na presse, na kei na bino metro sen na bino loro moko
Toza na poto balobi après l'air ce n'est plus l'air. Biso tokomaki à 14h boye obima à 17h. Quelque part vous respectez biso pété. Il faut tout le bas. Prochainement, tout ça la marne bien. Je pense que Sengi Binope officiellement. Nous sommes côté. Tout ça un match retour. Torobé Tayango officiellement. Officieuse. Na Bruxelles. Bobongama, bo chapé ba carburant, bo fout tapé ba hôtel, nenge biso to fouti. Mutala la ndaka mutute a plus message. Bino bola la raté, bo kende na yo ka déjà. Bino boko ko fout ba hôtel na Paris to yebi. Na la kisayo, oyebi na sali ku terrain. Ba tu ba yebi place na komelara. Na zu hôtel na beti na kansi Saint-Denis nzoka na fouti ba paiement non remboursable na Saint-Denis village. Boye bien. Et ça lit 3 heures. Je vous dis rendez-vous match retour. Oui, naza na réservation, naza non remboursable. Je paye 150 € comme ça. Rendez-vous na Bruxelles match retour. En plus tu repères sa message moi comme tu n'y sois yoka. Ndeto robeta bale awa. Togozonga na elorote ya France nde bozo ya wana mipanti na biso na koti sezate boye match botonda na clémation makambu bato ba golo basalaki to sali 2 jours ya rupture de stock ya mipanti na Bruxelles ba golo ba e concert ba tiki McDo ba tiki quick kaka mipanti na mipanti boye la ki mipanti to concert Paul Mopasula merci l'encouragement. Oh muninga la ngazo kabelanga yaka papa molima baluba côté là na nzoto molima ba kongo zo freiner avance papa avance papa omoni biloko ngo ba journaliste mbongo je vais ça marier le coula c'est fait ça ton kabola que Dieu te bénisse déjà j'avance avance papa Aïda yo carte za tazana ba franc carte tika ba biloko na bino na ba paye ni douane ko maraté. Vraiment, quand on est au lobby pour officiellement match retour na Bruxelles mettre yango. Donc tout na kuna base gare du Nord tout monde a bino pe kuna. Mutarola la nanda ku ya mutute aux hôtel na to kutani na terrain. Mon ami Wezi Gaga Ozalia Kitoko tous ensemble na espèce maloba. Président Mimeza Zela Matofa loba. Match retour to débattre yango na ba groupe biso na bino. Papa, ne loka mkebo bozo senga mabanga tabino. Diabolo simama na pa. Maître du Piron. Mika mongo, tout mon abino pe kune osala bien. Eh, yada dango abana. Azwa. Zombie akafule. Nous allons proposer que les 13 Torobetana fait rigola na Bruxelles. Les 13 Torobetana groupe a fait rigola na Bruxelles. Na monia dada déjà donc ça dit bien. Donc on va dans la biso Kouloutou et ça dit bien. Donc les 13 autres à Paris, mais après match Zoya. Au nom de la corporation journalistique, je voudrais tout d'abord présenter nos excuses à nos amis artistes et comédiens par rapport à un prévu moro, c'est pas ça qui est ça qui est tout en retard, et indépendamment il y a bonne foi à biso. Et je crois que l'essentiel a été dit. Ce genre de rencontres nous permettent, n'est-ce pas, de nous retrouver en famille, parce qu'il y a régulièrement tout. Bon, ok, bon, tout le monde a la rencontre et permettre parce que tout consolider la relation avec Bisso, parce que Bisso na Bino, nous avons un partenaire, un collaborateur si vous le voulez. Et l'essentiel a été fait. Score est bien, Toké na Bisso nul. Bien que Tobeti ko le Gabino, mais Toké quand même nul. Tout ça, on a encore vous allez voir qu'après c'est ma capacité. Comprendre. Donc tout ça là on a encore d'apo. Tout ça là on a encore. Pour en a douleur que beaucoup de musique on a Bisso. Donc par rapport à match retour, Bisso peut Torobongama, Toroya Bruxelles, ils ont fin du monde, ils ont Australie, il y a un Ngambo. Toroya a gagné les Bino Kuna, Totika Bino na douleur Kuna. Je crois que l'essentiel a été dit. Merci Nabino, nos amis artistes, ambiance conviviale, et ça les Bisso tout bien. Grand merci pour ça c'est Aoutiki, Namoni Bandobotaki, Mabidi, Namoni Kela, Namoni Aïda, Bandoboti Kinshasa en tout cas, pour y équiper, pour assister au moni comment est-ce que nous formons une famille. Et on a fait espace avec un terrain et ça les Bisso énormément de bien. Il y a vraiment Nabino, merci Nabino, au nom de la conf. La banane est là. La banane est là. Il faut que banane géant après que nous avons le meilleur bien match.
Babidi natanga Guillaume. Mais va le rappeler. Le match retour Toroya. Pour s'organiser. Pour s'organiser Toroya Guna. Bien que tu aies meilleur bien match et puis bana mai ba sisi valeur nango na obande lango soko. Merci Nabino et puis bonne continuation. Gigi Boko le boîte qui yo comme Bon, avant biso to ba artiste comédien. Oui, bango balobi mais biso eza ici c'est la comédie. Banza London TV.